menacé déjà. Bah comment menacer déjà. Tant où aleki alobi pour na belle vie mais ba on azape na moi si na ndako. Ozomon. A uto bala za na moi si na ndako. Alors ça peut moi si ya songolo pakala pe valeur respect na ye donc tolo ba na sentiment te. Et ate que no pona comme sika moko boye na leki na télévision na bani ko loba ba bêtise te. Yo moko zola la moi si na yo. Alors sikoyo belle vie n'est-ce que mutu aya ne pas non tout ça ba réaliste na ba makamu so fote ba ndena ko sala makamu. Vous comprenez? Oh, moi ça moi si na yo. Ce que ba lolo yete, comme après ba contribuer. Ezate que mutu, parce que mutu charge nyonso balela moi si sala nga le anda abalaki. Est-ce que ba sala ki contribution na monaki groupe WhatsApp fonga mai que non, ba sala contribution pour aller anda. Non, ba sala ki te. Okoki pas passer mutu rapport on obi que non, ndena za boye maman nazo ba brusquement sont sérieux. Tout ça na ba calendrier. Oh, ça mutu na la ni nga lobaki na répondre papa na mona nga lobaki. Sont sérieux. Oh yo ça mutu likambo na yo. Mutu wana pe na minute na pe azana likambo susu o ezana mutu na ye ezoro déranger. Azana na ma famille na ye. Après na makambo na moko fa sala. Ibu ofana na bela. Ozo peta mon fils ke na ye. Ata 100 francs na ye ozwa. Soka mukolo moko mutu na sele bola mutele mbala moko su décision. Te utazana kasha ko tanga ite ana eloko ko sala ngai te attend que mobali oui na opesa respect na ye mais soka ye na buzoba ngana relaxer nen ba reidi kaka mutu ndenge nini batangisaka mutu ndenge nini balakisaka mutu ke non ko yeba ko vanda na mutu ako ya na télévision ako fongola nga rideau ko fongola nga ya nini oh yebi ba secret na ozela fongola nga rideau abiso yo meki au moins te na ozela su fongola nga rideau ako bisaka soki nga na meki na ko mekaneti nini. Ozomona ya jampi obi ba bengo ya jampi ya jampi na ko méconnaître na nini en tout cas na sepel na comportement na yo teda sila aza mutu oyo amoni moyi liboso na yo elinko lobate ko suma mutu ka liboso ou bien ko bota liboso benini tout ça batang batuni question na tangina tani na tangina moma nini azali na moma nini tout ça ba mamusuka pona sentiment tout ça le mobo to le mobo te. C'est ma sœur, je l'aime beaucoup. Oui, c'est au moins la salle ma baie. Tout le monde a payé non, et l'eau aussi avec ma baie. Surtout ceux qui encouragent à les mal, on a payé ça la ma baie. Aux monde. Tout le monde est là, moi, ça la ma baie. Aux autres encouragent. L'eau, peut-être, si on fait la 4, aux appels la 4, parmi ma camona, la fille baninga, il faut que la 4 ma camboana. Aux monde. Pourtant, ma baie, non, on a zuina tongo, yo zuina pour l'après-midi. Il faut que la 4 cigarettes. Tout le bataille, non, à 5 pardon, t'es, quand on a au sali ma baie, au ma baie. Azale qui nous a moins peut-être monsieur robota. Au bas bon tant que maman mon bot. Au bas non té. En tout cas, Davina te bien te sur la moi na biso. C'est ça. On s'est révolté. Oui, c'est bien bon. Mais Luka ko s'est révolté. Na ndenge moko ya bien. Na kimia. Ya ko Luka guerre té. Ya ko Luka problème té. Pour biso batamo kito. Comment kaka. Poto Luka to olongwa na esika bien olongwa na groupe ou bien. Il faut réseaux sociaux et ben on peut garder dans le silence. On garder silence. Ce qui est à sali yango. À l'ombre la famille Bota là ça n'engage que lui-même donc ayebi eloko nini o etindi ya longwa donc ngana ko landa yete ndenga lobi ke non sente baga ya ko région ndenga donc on a tant ko région de été ba makamuse ko ya ba guerre monsieur ko ya to mona ka bato bale même ngabe toucher kinga côté là mona pesi butu raison ozomo to mona ka bato mususu oyo ta mususu makambe ko ya Belleville boye bato wana ba ole kana ba terre ba jouer de temps en temps ozomo mais ba le gratif ba bunde la Belleville les contre bangone ba zo ko matière à Belleville ba zo pesa. Pour te dire, ma changement le clair. Ah bon? Ah oui, non, c'est vérité. Mais n'a pas clair, n'a pas vérité, n'a pas vérité. Ah bon? N'a pas on a reçu ça clair. Aux hommes. Sur bisu ba auto ya rebondir là mais donc na évité. N'a le leçon ba bato raison musu ba lobisa ngate pour na bondela la famille de Bota non? Mama, if love is crazy, love is funny. Ozana kombo nanga Sir Gladys na eko pesa témoignage nanga na oyo nzambe ya Ozana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango o eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko senga ngaka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te
lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bandeko nanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bandeko lolingi nanga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi na yebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya ozana esili wana te bandeko nanga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bandeko kozwa kaka toujours barefi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yayebisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko nakie kokotisa passeport na nga na ye na moni nazwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka oyo nazalaki na koti na kati na mboka oyo esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris, na lignaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala. Na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate, mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus. Tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable. Donc na lingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour. Na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makamuna bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout ko luka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Voilà, très chers internautes, nous sommes déjà avec 7e bagarre. Donc, Mireille Touba, dit tous années, Awa, na émission de Bibliothèque Babanga avec Yves Ipan, tout ce des défauts. La fin de la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo et ça attendez dans le baraka toujours. Merci na bandamou sur Yves Ipan, merci na coupon du bon à Canada, mon ami qui c'était mon futur. Et sans oublier mon vieux Thierry capitaine depuis le Canada, mon thème, il y a maman Gina capitaine, il y a bonne maman Émilie de mon thème, tous les peuples embêtés, maman Kelemba et Billy Vumuga Fondation, tout ce là, veuve orphelin, mon vieux Jean-Robert Kalala, les savants de la DC, la Foscati, mon thème, il y a maman Nicole, maman la parfaite. Voilà, tant que bon maraboué, ils ont rapporté tout le déjà. Santé, il y a invité la Bissot, tout le monde, 7e bagarre, tout bas dit. 7. Oui, santé na yo. Kane ozomona. Donc naza bien. OK. Naza bien donc le beau nzambe ezali ko nanga naza vraiment trop bien. Ah alors musala na yo théâtre évolution ça va hein? Oui, musala ezoki nango bien kandinga. Mon kilango ndingi sa do mon kilezo do musala ezokinde. Tantôt plutôt tantôt ezoki malamu, tantôt kaka bodo le quoi tout message na biso non tout kumba ngoka ndenge wana. Voilà, mais moi d'invitation peut jouer quand même oui, bah invitation oui. Là de tourner la date mon boyena mao qui voulait tantina quartier vraiment en tout cas bah idée bien vraiment bah idée bien au mawazui félicitations na ye ya eloko na zo bangeza nini kaka ndenga bengisinga na mo tourner biloko na ye na koyoka kasi na mikolo abenga nga sosote po biso za la bongoti oso abengisi yesi na mikolo so omenga aleka ki te ko benga sosote so obengisa ngai donc nga na bando ya sosote donc na ebite soki maope aolanda ka lokolo wana donc Timothée Mamabeti donc voilà quoi. Voilà. Donc mawazo benga Ernest Tumba na osa musana e Gucci Sinda na osa musana e donc voilà quoi. Ah ça c'est bien. Alors mort il y a Delta Fox au lieu de Salipassi famille Baza quand même négligé et pas il y a l'artiste parce que Bozo contribué penza tiens Bozo d'habitude aussi Bozo mo na tena matanga ils ont ça la passe. Ah, merci beaucoup pour la parole Yves Pan. Comment on a matanga
eza problème te. OK. Kolela ndeko na biso yango ndeza ya motu ya po mutu musa ko mwana matanga tongo midi pourquoi eta muso ayini ka pona ko chola batu ayini ka po ko tala nini yango ezoleka na matanga mutu mususu azoni ka na matanga pona ko créer ba base na ngai mutu musu ayini ka na matanga pona ke no chrétien mutu ngani songolo pakala prévane ngamo na zaki na matanga na pa ya et pas Delta Force donc batu mususu loko abi non lokola loko matanga ezali yepe azaki pire petit avier a rozanga te donc bato musu ba ko lukela ngo donc oyo na matanga pa luka ba base na ye pona ko chrétien tango yo ko répondre aller et créer ba buzo ba prévane yo moko to zalaka na matanga ozalaka yo ko mtolongola ngai na place ko tsana mutu kana yo bozalaki na nani Sundiata donc voilà pour te dire que non pour ça que les matanga mais ozo ko éviter na ba problème pour bato mususu bazo ke na ba intention mususu bato mususu bazo mona ngo place ko sa la ba base na bango place ko sa la buzo ba menzo aneza bisika oyo toujours no de la ndeko oyo biso to yebi valeur parce que il y a beaucoup de gens ba yebi valeur à musala wana te on bazo mona ngo le comme kermesse le comme concert le comme sika mo masano mais eza na bana na ya tiki baza na besoin ko mona batata mwasi na bango ko mona ba papa ko luti na bango ba papa leki na bango ko mona bandeko oyo ba collègue ya papa na bango alors faut bango moko na bana na ya Delta Force ya théâtre ba mi benda na nanu matoi ke non toza na besoin ba collègue na biso ba ko tala biso alors pona ba yebisa pona ko éviter ba problème ba benda na nanu ba matoi ke non soki ba pa na biso bazo ya botika ba bêtise prévenez tout monde kango pa Janify bata chicho lo yenge bazaka pena bato mitu OK bazaka bato mitu bazaka bato mitu mais tamba moni ke ba kufeli parce que bakufela ki Janez aiki ya bango basaki nini bacheki ba makambo nyonso bakundaki yango ozo comprendre exemple na kopesa mame pela na Bijou la reine ozo comprendre mais Bijou la reine azoya na nani na comment dirais-je na nini na quoi na siège awa na Etchecherie ozo mona ba pela bazola la wana presque chaque jour to bana la wana ozo mona et puis la parole peut aussi dire babundi bitumba be guerre moko salami wana tout ça mais biso toza wana pona ko boma moto tozaki wana pona ko pelisa moto te pour te dire non matanga eza ya biso donc biso to ko se me ba trouble ya yo pe panzani ke ba kimisio non moi j'aime pas des mabangi nga et kende boy mutu wana na yebi mutu ya au seul intervention non jamais ngana ko benga dipine na ba intervention bongo te dipine ayebi bisika yo keli yango ozaki matanga ti ngana ko kima mutu te mutu wana kutu ngai bazala bafana na mobile ne boy na la fleur na nini anniversaire ya nani ya Samantha Mouche on a beta lisolo is vrai na anniversaire Samantha Mouche na Kasavubu na hôtel la fleur po ezaki pe na nini na moi nini na ngobongo ya bien bisika ya ko melela masanga Samantha Mouche abengisaka na anniversaire abengisa pe mwana mwasi pas mwana ta mukolo mwana mwasi wana abengisa e mais tanga zo ganga na kata salle na bende liboso mobile na témoin na bende to côté na kata salle na vandisa e wana loko na sina sala wana ko bandela ngo susu te donc bobeba na dang bobeba na yona na benda ye na vandisa e na ebisi vanda na wana yebisa nga yona nga problème ni ko oyebi ngano to salaka botu zaka boye les silanga na yamba yesu alors pourquoi ko luka ba guerre moko inutile alors pour éviter des problèmes c'est un baga oyebi yo moko yebi na tuna ki yo peta mama isla na tuna ba Yves olobaki loko moko boyeke olobi loko moko boye pas Sundiata te na zui 7e na ke na epo na yebi makamo docteur alobaka eloko wana déranger kingai na tout le monde na plateau pour sala kanga pas pourquoi Yves pas na lobi boye loko na longoli 7 po na yebi loko docteur alobaka mais tant on a tout qui va sœur na ngaba habiter docteur ba qu'il faut éviter mama makasi makamo bona binga na sala kango kutu te rapport kuti na sina bosa na ngao ozomo donc na ozela kati mikono ngo ko kapona sa mais na sina bosa na mutu na ngao utachaka yango te alors yango na ko éviter pona ni nazo batela nzoto na ngai taro yo bozo mona nga santé na za je suis très bien là donc na lingité mutu moko aya ko profiter na occasion moko boye nga na pesa mutu chance na ba bêtise te ozomona o sa la bêtise non nga na pesa o chance non na ko pesa chance te o nga na ko le poison sur base de quoi na motif nini na vana na ba star rebelle baninga na ba collègue na ba star na tchela ba poison te na tchela yo poison pour zo nini niovi o parola ka otoni sont sérieux babilo musu photo éviter rango ozomona na tala ki na moni ke tina moko te ndo lobi ke non c'est un baga ko tika la te kota mutu atoki na biso nga na ye matango insister na to saki yo attend que mwana mobali
olobi na ngai na check na bité oza mobali yo na bagité na kota kaka na mutuka na kene nzamba pambola yo ndenge mamaki ngati ozo singa na ndako do bato mususu bazo ko éviter ko yana matanga pona ba bêtise na biso clair neti nga na lingi na nga ba bêtise te yango na éviter na ngai mais contribution na ngai nazo pesa yango. Ok. Ozomo. C'est pour bandeko mususu bazoya te. Bandeko mususu bazoya te to yebi ba na yebi ba problème na bango te. Bato mususu ta mususu bazobela, bato mususu ta mususu baza ba voyage, bato mususu donc tout ça donc tout. Ba mususu bazoluka ba mbongo po basunga ndiko na bango Delta Force. Président na bango azakini na rancune na mutu te. Alors pourquoi bango ba na balingi ba rancune na bato bazo ko lelisa bango. Kitoko te. Ba ya répondre sous moins te mabe c'est. Te so ba répondre bonga ne munoko bakata. Mon raison n'a pas pu répondre. Au répondre, on n'a répondre. Mais malheureusement, on a fait un raté. Ok. On a zong ça Nathalie Saraka. Donc voilà. Ça c'est bien. Alors maman, yazali bon madame ya ndeko na biso d'État Force. Oui. Mambo wa mosolo muke bana ko bomba pe na ndenga famille. Ya une maman benga ki bango na téléphone. Au nom ya moko ya ba honorable mboka na biso Pepito ke azoya kotika mbongo na famille. Et à celle bango ba G na coin mais azaki maman Pepito ya vrai te azali escroc o ya mesana ko sala bata sala ko ba Jennifer asali ngo pa ba tchaka ko pa magola ngu leki na ngai asali ngo lisusu et pas ya famille ya ndeko na biso je crois ba dadi di kambala pa sala ki donc matanga nyoso presque sala ka G wana a bien na téléphone yo tika contribution na matanga mais na oya na quartier nebi personne bien te alors bima na coin biso tulikuwa toya na koko tse biso yo bima na coin après biso bon cabine mo eza pembeni wana tse biso crédit yo se ko ndimi oui ndenga sali bango ay boti na crédit ya 500,000 ya 500,000 pour benga nani Yesu ya benga baninga ne ba député boya mebele n'importe quoi ya Airtel Otie Kunape Vodacom Tigo Africell Rocha Plabwe 2 millions au tia ba crédit aux élus bango baya ba yeti ba kangi ba téléphone soit tu besoin de ka baya ma société ba sala ka ngomba ba ndeko Jennifer yebani ba tout bazaki nango aona na ba video ngo ti lelo na bomba lelo ba sala ngo lisusu ndeko na biso oyo azali mama madame ya ndeko na biso d'État Force ba escroquer bango mbongo na deux personnes a failli baza escroquer na mbongo ya matanga na ebité sali ndenge nini mama wana mesana ko sala escroquer wana siko na mbongo ya matanga mama nazali kama ko yebise te mais nzambe na lola zomona nani Delta Force atiki bana za na bana baza suki 8 atiki mwasi poto ko tya bandeko te po bandeko baza na ba makamu na bango uzomona mais atiki bana oyo atiki donc exactement non ba to mokili boya ko profiter ya ko sala commerce na bino bien ko bozu ya bana batu na sima mkunga matanga vraiment ezo sala passe mingi na so na yo muto sala bongo ozo tanga ba kombo ya ba konzi pona oyo ya ko salir ba kombo ya ba konzi wana mais yebaka ngo justice nzambe ezali okosala ngo lelo lobi mais bango yo zali banga te yo pe okotaka kaka okufaka pe kaka okotaka mort bakosala pe kaka ndingo sali baninga po bongo eza malamu te so ozolanda biso penza en tout cas maman soki papa to sengi yo vraiment en tout cas lesa bana na yo na motoki na yo moko ko lesa bana na yo na motoki oyo te so ozolesa bana na yo na motoki oyo yebaka yango nzambe azomona yo donc voilà bon c'est vrai pas omona ya motoki ne yango wana te wana za motoki te motoki ya moto za moni na sala émission na nga boyiti za motoki na ngai na bi na sala émission il va talibo c'était mbagara kange je suis na taba na miliki omoni ke motoki na nga na sala motoki na nga na yibite ozomona na ke tournage na sali garde na nga mon fils kono yango na ke na sali tournage na be na ke cop na nga mo be na sali publicité na nga mo quelque part na pub na nga na sali na bi ke moi eloko na nga koti motoki na nga yango wana ibeta musina boaki mama Marie José Mafuta Mawazo na Belgique na boki na bi mama Marie José le bi septième na donc il banga na sepeli makasi tinda nani kombo na tinda lo code mutoki na nga yango wana ozomona ke yake noko yiba mutu nde wana nde mabe voilà ça c'est bien merci tout le monde qui nda penza na vif sujet na biso to bengela ki septième baga éviter sur résultat retala émission ndeko na biso Ibutu Jean-Pierre tout ça la chaîne moko quelque part et na nous katoloba sozuit un kota la émission wana oui na zuit un kota la émission wana eza na grande sœur na ngai Marlène Moulangala na Londres
Yemba tindela kinga lien wana. Yemba tindela kinga lien wana. Alobi nanga problème ni yango ezoleka kuna na Kisasa. Ngai problème nini? Habitala na émission yo bongo na kobengo sima. Tant on a tali yango. Na comprendre te wona za maloba na ye muta lobi. C'est mon frère mais za maloba na ya lobi. Ye muta lobi. Po zanga te malobi ye muta lobi donc voilà. Azali mon famille bota soka lobi mangamoni tabimisi wana ke c'est un bagarre à Bella ba contribuer c'est un bagarre boy. Éviter c'est vrai affirmation yana mangamo epa na yo mokoto okoiko loba mangamo sa lobi za lokuta. Omoni mutu mususa koza la question aza na choc bien koza na problème koza na kanda akobimisa ba malwa mususa ke ya contrôler. Moni ba malwa mususa bimaka na se ya kanda otala boye ngana ne alandi émission na ye donc souci na eza ki lokola ba bando ko benge na ba tournage te wana nazo comprendre il avant vraiment na raison na ye pour azana musala na ye azana besoin asala musala na ye même azozwa musala te donc yango sengi a révolter on se révolter oui c'est bien bon mais luka ko se révolter na ndenge moko ya bien na kimia ya ko luka guerre te ya ko luka problème te po biso batamo kinto komaka poto luka to olongwa na esika be olongwa na groupe ou bien okabwana na mobali il faut réseaux sociaux et ba yango kaka oko garder na yo silence o garder silence ayoka na rasusu te mais mona ga lobela rasusu kingandi te mais azana ye ozo comprendre tant obenge na privo bi nazana ngai na lobela rasusu te mais nazana ngai ozo mona ezaka pona ko garder kaka ba bonne relation pona obebisa makambu te donc pona ko lobake na hôpital bon yo muto zalaki mieux placé na hôpital yo muto koyeba soki makam oya lobi eza lokuta to ya solo na banai ko perdre na ngapi connaissance na banai ba na ngapi batute ya mono zeba batu e mono zeba na ngapi batute bono oyeba te alobi makambo wana azu yango wapi soka fonda ngo na se akanda na ye ou bien alobi bongo popesa nga motema pasi po te ngapi na leka na lo baba n'importe quoi na yebite nga naza di genre ya bongo te naza di genre ya bato te bazalaka non so basalinga mabe moko boye ale ko tinda ngai na leka na télévision na lo baba bêtise non na se contrôle ka naza parent naza responsable na linga ko toucher mutu te ko tuka mutu ayo capable na motema o lelo lobi nango on ne sait jamais donc zo mona na linga na garder bande ngai na garder relation na ngai donc voilà ce qui est à sali yango alongwe na famille bota là ça n'engage que lui-même on est allié Nathalie émission bandeliti suka na l'électricité Nathalie yango nyonso po na linga ki teke na rater le moment boy na kati wana donc Nathalie qui est vraiment clair donc ayebi eloko nini o etindi ya longwa donc ngana ko landa yete ndenga lobi ke non sente baga ya ko rejoindre nga donc na ta ko rejoindre yete o bisika ke inga na yebite donc na ko rejoindre yete na ko tikala ka pe ko rejoindre yete donc ya sali chemin na ye o ya moni ya sali donc ngape na za na point na ngai mais bisika ya pa kei donc bandeko baza kuna pe bayamba ye pe bien bazala bien donc voilà et l'autre lingati ke ezala na ba guerre et comme na ba problème moko boye omoni ya kinga na sala ki boye tika ngape na sala boye te tout ça bat monte leka na ba bande de l'école malgré tout na ba université te mais to leka na ba bande de l'école to ba likambo eza clair eza juste to ba likambo te ka po muto ya na télévision akumisa ngai bien muto ya betelanga maboko bien muto ya alo beloko moko songolo pakana soko mono za likambo ko lobate ko luka o créer le moko te o ko sala mutu motema passe so moi eza le moko ko sala te ko lungati ke o tuka mutu le moko boye muto na vana tangisa ya miso biso basi tozaka bandoki est-ce que donc biso basi tozaka bandoki na ndenge biso basi tozaka bandoki biso basi tozaka bata misala mabe na ndenge nini soki mwasi oyo botisaki osundoli okipaka susu mwana te tango mwasi ona vana zolela tongo medi poko mbongo na ye ya motoki na ye ou bien kibondumba na ye azokobimisa yango azokobokola mwana wana tango alelaka du jour au jour kombo na yo yo makambo ne ko avancer et ko avancer te ya babengaka biso basi bandoki bana ya mwasi mwana ya mwasi so aza na libumu balobaka mwana mwasi abikisaka baboti te mpona tozalaka bandoki mais ya mobali akobikisa mama na ye mais ya mwasi amemaka mama bakufi na mama bakei parce que tozalaka mitema makasi tozalaka mitema mabe biso basi ozomona yango babaka na décision basi baka mitema mabe po soki azwi décision makasi akobosana nyonso akobosana bolamu osalela ye ozomona okosomela kutu mwasi ndako mais so osalelaka eloko moko mokia eloko nyonso osalelanga pour te dire que donc il faut que protéger tango aleki alobi mpona belle vie mais yeba kongo aza mpe na mwasi na ndako ozomona nazonga pa na ye aza na mwasi na ndako auti obala aza na mwasi na ndako alors pesa mpe mwasi ya songolo pakala mpe valeur
respect na ye donc toloba na sentiment te et ate que no pona comme sika moko boye na leki na télévision na bani ko loba ba bêtise te ngai na landi lo mo loba kisu que non ye pe c'était baga bazwa ke na ba film te naza na temps wana te bazonga te je vis bien au moni ngaza naza bonne santé ozomo est-ce que nazo vivre na bonga théâtre oh mais il y a le bien na télévision souvent on a biga benga nga sege na kosi parce que bat balanda théâtre non ozomo bat balanda théâtre batala rapide non c'était baga surtout mona kaite mais na sengi te ba benga nga na musala ozomo mais eza que mutu oyo a déclaré na ndenga moni ke azala musala na ye bazoko bomba bazoko étouffer alobi clair nga za hypocrite wana vraiment côté on a na PCR wana bosolo la ki bien ndenge na la émission na talango na émission batindelinga nazo répondre par rapport à émission ndenga lobi pona ngai ki na rejoindre ye alobi ke non azo sala te bazo so na ba nini te ba rôle te amoni ke carrière na ye et aussi la rara boy ba bani ko benge ba quelque part ba bi ke te bolongo la ye aza muta famille bota ozomo bakana pezo comme la pebiso ozomo côté mususu na mona mabeza nini biso makama Belleville ko makana ngalo ba clair na machaka ba moti je ne suis pas hypocrite même yemo ko Belleville kandi ayebi ke yana ngaza ka hypocrite ozomona donc ba makamuse ko ya ba guerre musse ko ya ka tomona ka bato bale même ngabe toucher kinga côté là mona pesi butu raison ozomona to mona ka bato mususu oyo ta mususu makambe ko ya Belleville boye bato wana ba ole kana ba théâtre ba jouer de temps en temps ozomona mais ba le gratte pas bunde la Belleville les contre bangone ba zo ba matière à Belleville ba zo pesa pour toi il ba makamno changa lo ba clair ah bon ah oui non c'est mais na biso clair na so vérité ah bon na so on na so ça clair ozomona so biso ba auto ya rebundela ye mais donc na éviter nga le so ba bato raison so ba lobisa ngate pour na bundela ka famille bota non OK pour na bundela ka même famille bota pour na ko trahir te des chogara au pesi ba bien na famille quelque part be cho na za mutu non na za mutu na za nyamate naza mutu na jouaka voisinage bata na film à voisinage on a jouaka mabe bata na film on a jouaka mabe na jouaka na on jouer deuxième film auto jouaka pasteur auto na ba souci bantu deuxième film na jouaka na famille bota ngwana tozanga na souci bantu pe à son âme na ba mama milo tozangi na bango tozangi baninga na mama milo azangi mosa pasteur ngape na zaki sœur oyo maman mi la pistona qui n'a joué à mobile na ye n'a joué à jeune garçon tout ça pour na bakisi tout ça bata la film on a ceux qui n'a joué qui mabe pasteur de la femme ou toi a délivré kabiso na pesi papa bambote belé bisika zali bata la ceux qui a joué qui mabe bon ezana non ezana qui motema mabe o zakat na biso ezomona ke no so bazuba ba tie muto place o muto yo makabe ko zonga lisusu non na za nga fille de chance na za nga muto étoile au pesi no nga rôle que je vis au pesi nga rôle je suis toujours à bonne santé mon Dieu me protège nzamba zo toucher mitema ya bato ozomona nzamba azo pambola na ye yo auto somela nga saka loso nga saka ko saka loso est-ce que nga saka ko saka loso mais olobi la nini ah septième na somi de sac na yo tikolo moko obi sentiment na zaki nango sentiment na zaki nango suka kinga mona motema mais na libango na réseaux sociaux mais siko nini do sala ke ba bengisa septième T est-ce que zali par rapport ya rôle ba moni ke rôle ça par rapport à rôle na utolo ba no ou bien ou soit ils ont un bateau peut-être bazo banga nde yo ya pemé na Belleville ah ndenga na mona ndenga na comprendre ndenga lo bien ndenga pe na comprendre na ndenga pe na comprendre ba banga ka pena ke so na posa pemé na Belleville non botika mutu soki mutu azana na makamu malamu na ye ndeka zala kana nango botiki ye asala ba makamu na ye ezati ke no boy tu fais ba songolo par rapport mona mutu mombo ya mona na rasusu te ngaza ba musu ba lega susu na nani te na benga pe ngabi oh ah c'était na lega susu te na comprendre raté na comprendre te ba so nga susu te na yebi na so ka ba so to lega kuna na kati na kenda raté ozomona pour on le baké non il faut te protéger ba na biso ngazo ba tant que mémé pour bango no so baza bana ozomona mémé famille bota alors il faut protéger bana bo bike bana o ba bunda ka bitumba mais mazo bundela biso bitumba mais mazo sala bo pour protéger mémé wana pe ozomona et vous allez sengo mingi pour protéger ye na ndenga mabete na le but que so benga so manga film bien ah pas le baki te pour benga te pour l'instant non na sengi te pour na bongo na lobi ka pour na partie ya ibutu ndenga lobeli ozomona et le marabu ibuta lobi ya na lobi ke azana raison azape na tort il faut garder na silence akini na asala makamu na ye mais ce qui lelo ibuta legi na ba différentes émissions ba lobi eza parce que alingaki basalela ye pe libala ndenge Belleville asalaka na baninga mosusu mabala ya yaki
à Sololi pour que ça la contribution ndenge ça les marquages groupe WhatsApp parce que les libala ndenge bon parce que les libala même pas contribuer ndenge za la gana mabala bon sikoyo to bana bala na moïté non asa mwana mobali sont sérieux il paraît za ndenge wana c'est asa mwana mobali te yo moko zola la mwasi na yo alors sikoyo Belvin est-ce que mutu aya ne pas non tout ça ba réaliste na ba makambo faut te ba ndenge na kosala makambo vous comprendre oh moi ça mwasi na yo so ba lolo yete comme après va contribuer et c'est que mutu parce que mutu charge nyonso balelanga mwasi salanga boy quelque part te ba makambo to kanisaka te ba likambo to zolo ba o eza malamu to za mabe ozomo natala ki parti wana na ndenga lobi pona mwana na biso mwasi ndenga balaki tout ça bonabo oui ye aza actrice na ye na yete sozo comprendre ye aza actrice na ye aza maman na ye wana siana aza maman na ye ozomona aza maman na ye mobali pe siana ko tali pe boye azangi misolo te est-ce que biso mto salaki fete wana mona tout ba ka contribution na so do salaki non ozomona ki watu kinaenda onka les jours J ndo telebaki to ko pesa malgré tout na salaki te santé salaki mo mobulu ozomona OK mais yo moko nanu mobali telema na tant que mobali osali première pas na yo nani oya balaki ki nani le anda abalaki est-ce que basala ki contribution na monaki groupe WhatsApp fongama ke non basala contribution pour aller anda non basala ki te ozomona parce que Léa azaka ga retourner la famille Bota mais la fille azali mwana oyo ya bimisi nete soto soko se comprendre na o wana ozomona okoki pas pesa mutu rapport na bige non ndena za boye maman nazo ba brusquement sont sérieux tout ça na ba calendrier oh ça mutu na la ni ndenga lobaki na répondre papa na mona ndenga lobaki sont sérieux oyo boye ça mutu likambo na yo mutu wana pe na minute na pe azana likambo susu oyo za na mutu na ye ezoro déranger azana na ma famille na ye apena makambo ne moko fa sala mais il y a des défenseurs Aza défenseur oui je ne disconviens pas Aza défenseur mais et le resengaka tant on annoncer OK la première pas on a musit le big était ndenge za boye mère ana yebisa ke na mona on doit taper ça à la légère ana benga les sous mais là qui est de ses places tu vois au moins on comprend donc au sali sous rappel mutu akofana ka tena makambo na mutu azala ba makambo bele fois sala osomo o kanga mutu mabe na aussi longtemps mutu na salo mabe ce n'est pas bien mais kanga mutu mabe na mutu asalo mabe osomo oui kanga mutu mabe na mutu asalo mabe te ko kanga mabe te ko lukate mutu asalo mabe te zo créer ka ko sale mabe et là on est blessé à makasi mais gros appel comme sous contre temps ou soit bela pas na mo kandeli comme mo peut-être ibuto sala voilà ce que ça dit ce que ye aluka siko bela asola na ye surtout que zaki na maman moko ibuto koma ki un pas dedans aussi d'ailleurs er mo ye na famille ibuto tourner awa er mo ki le pe ba cook anoye ba na sous-position te parce que ngana za présidente pardon chérie ngana na kat na za présidente na yebi ndenge ko gérer bana nanga OK naza na bana nga groupe nazwaka ba rapport kende bizonga nazwaka ba rapport mona pena ke mama etala boye na kata groupe na nga ya WhatsApp o mona pena ke no mama ko benga nga mama tala kutu nani saki bo mona chef kutu na nini alobi kutu boisala ki bo mais na ko condamner mbala moko chef te bena ko condamner acteur actrice te tant on a yogi faut le caper chef na yo kapé so chef ndapesa nga rapport faut na yo kapé acteur bien actrice wana na yeba elo ko ba ndenge nini esali nini pe ko maboy ozomona ko linga te ozu décision ba moni buto zo tourner quelque part au vandi na yo occupé te bébé tikara mais ko benga etete na osenga na bela soki ba yebisa ko benga te po ba lobi ke ba yebisa ko benga te mo obengi te obengi mutu wana oyeba le pourquoi ozomona le pourquoi bi ke no mutu alobela ka yo ta ndabenga ko maman chérie ba finga na ba sorte nyonso côté muki na zo côté la épée ba finga na ba sorte nyonso mandima ba jiri wana nga ni contre ni pour ozomo te tala nga na za meme o na opesa conseil nga na za meme te o na ya rapona ko détruire non nga na maman na za mukolo na za pe leki ya ba leki na za pe yaya ba yaya na za pe mwana na za pe mwasi ya ba chérie mususu ba otala nga na télévision donc butu te na mambo alobi abiso 7e ibutu azana kasha ko tanga ite ana eloko ko sala nga ite attend que mobali wi na opesa ba respect na ye mais soka ye na buzoba nga na relaxer neni ba reidi kaka mutu ndenge nini batangisaka mutu neni balakisaka mutu ke non ko yeba ko vanda na mutu ako ya na télévision ako fongola nga rideau ko fongola nga ya nini
Oh, il y a du secret. Non, ba secret nga na ça na ambiance, nga na kendaka musika te na ça na ambiance, nga makambo nga nyonso na lobango na réseaux sociaux. Mutu na awa lobango makambo nga na réseaux sociaux. Nga mona beta masolo na nga. Nde so ba musika comme na bango be comme na bango ba matière. Nga mona lobango yanga. Nga mutu awa ba makambo na nga te. Okay. Il y a des gens qui ont été finis na yebi na nga ite. To kuta na kana ba tournage to fan to melito seki esili. To beti masolo si to panzani. Ndako na ye na yebi te. Yebe de pas na yebité coup na za ensuite na mo vana quelque part ngalo ba mamna nga mo na télévision. OK. Ngalo ba nga mo mais ce qu'on mémé là côté là ba siko na côté là moi na ye à côté là ba tout mais nazo solo la tant que nga na za maman na boti belle vie. Ba wana baza ba koko na ngai. Alors lokola na za maman na boti belle vie na ko linga te que non mutu mususu pe aya ko saka na mwana ngati wana ko permettre ngote. OK. Mais so na mon pe que erreur mo boyezo uta pa mwana na nga na ebi ndenge ni na ko défendre ngo. Pomba la sima ebonga ba bongisa yango. Pomba la sima ezala bongo te. Mais na ebi que tellement que mwana na nga za na ebi que non entourage na ye pe so ba ndena landi nani ibutu alobi nga na zo nga na maloba ibutu. Na zo loba andeur te. Na zo nga na maloba na ye. Ya ali nyama mato imi balé. Au lieu à Ibutu, au lieu à côté à famille Bota. Kasi na yoki Ibutu, te na yoki Ibutu. Na ça déjà na quatre famille Bota na yebi. Si le temps on a landé na émission, j'ai vite compris que non, il n'est plus avec nous. Comme il a point na yebi, so to na point na biso. Et lingo lo batike notre comme binemité. To evitaka babiloko wana. Na ndenge na ndenge obi que non a lobby na émission que a refongolela ngai rideau. Na ozela fongola ngai rideau. Abiso yo meki au moins te na ozele sibo afongola nga rido akobisaka soki nga na meki na komeka neti nini ozomona ya jampi obi babengo ya jampi na komeka neti na nini vi na yo nayebi yango te na répété yango lisu makambo no nayebi te yo mpe yango oyebi te donc babiloko wana donc ntango ozoloba kofongola nga rido na ndingi namona rido oyo kofongolela ngai donc voilà. OK. Alors nango sola na bande ko famille bot ko tout monde lobi aka menacé ezala bato ba ko finga ye ya famille bot éviter est-ce que même na vérité na ozala kana ngo est-ce que ezala bato pe famille bot ba ko finga je ne pense pas l'indimité ba osale be mission l'indimité est-ce que dans la réseau sociaux tout monde place ba ta famille bot ba leki ba fingi bot non tout ça la ka ba ingraté tout ça la rappel tout ça la ka reconnaître ba ingraté tout ça ba ingraté ba leki ba fingi eti ba ko finga na bango ba artiste ba finga na privé dans mususu boy na bomé ya ko finga na ba finga ba leka na réseaux sociaux na yoka ki personne le bike ba ça la ki nini live bon na moni yango te na tali yango na luti yango na moni yango te bon na yebite ta musu basala ki live na ba makambo na baza na bango entre bango na bango mais soki eza bongo elingi ko loba te que non au côté ça soki ba to théâtre na ba fingi ba na famille bota elingi ko loba te au côté ça qui au côté ça Belleville na kati makambo wana non mais makambo na oza nango na guerre soza ngo guerre na mutu bo finga na réseaux sociaux bo sina nango bino mibale auto lo beloko moko que makambo ndongwana awa pona Belleville na Davina amoni défenseur moko te lokola ye à côté la Belleville to pas côté la Davina tandis que bozo belé dans le ya longo boy a évité défense ya Belleville sur y tire la pas ye moko pas yebi pe non c'était bagarre zana c'était bagarre zana ça porter parole à mututé mais na olinga mabe ko manakam na ngambu na bisoté même kuna na ba couple nyonso ba tous sa famille tous sa artiste ba rankine ba guerre wana na ligne ngo toujours mona photo éviter ba biloko wana toujours sambela toujours kene ba église toujours mona toujours be la ranzambe to midi pourquoi mais ba guerre toujours changer tema mabe toujours fanda na toujours toni sama nango ba to musu ba guerre ba komisa ngo ko na ndenge moko solo na ndenge moko comprendre makeli banda ba bazo mena na bango ba café na bango ya ba nigérien ali ba mingongo zo mata na moyo ezo chauffer bango mitema et pelisa bango minoko to comprendre bango donc elingo lobate que non biso to banda ko luka na ba problème quoi donc côté wana vraiment tout cas to meka et pe ko tika yango to meka te mais to tika yango so moni que non ah na ça likambo na mutu te na ko ti ko créer te ibu ofana na bela ozo peta mon fils ke na ye ata 100 francs na ye ozwa soka mukolo moko mutu na saile bola mutele mbala moko sur décision te Davina salaki mabeti na condamné ki Davina te
na ko condamner que panga zanza metena condamner mais na 5 reproche na leki na bige te leki en tout cas olobi mabe mais aza na famille bota non aza na famille bota mais ngamo meme na lobi na mwana na ngana na lobi na poko na nga que non au sale mabe bona ni so na beke ezalaki malamu na ngano bage non ah au sale le moka malamu mais na bige te au sale mabe bona ni na lingité au manquer respect pour nga pena ko sepela te na mona ke muta kote kuna a manquer pe o yanga mwana respect ezala malamu te yango moni pe na lobaki na mwana aza na famille bota mais na ebisi en tout cas na sepeli na comportement na yo te da sila aza mutu oyo amoni moi liboso na yo elingi koloba te kosomba mutuka liboso ou bien ko bota liboso benini tout ça na lobaki yango non nazalaki ni contre ni pour parce que naza meme naza meme motema mabete de ba meme misusu baza mitema mabete moi je ne suis pas comme ça naza meme oyo soki mwana nga seli mabe na bende litoyi ko ça so lokote mbayasima so ozongeli yango na kopesa punition c'est comme ça qu'on vit eki moi bitumba epelana ibutu epela bite ape senga pardon te abi davina senga pardon te ibutu epela batang batuni question nazangi na tani nazangi na momanini azangi na momanini azangi na momanini azangi na momanini tozangi na tongo bozangi na tongo ha attends ye aza mama te ye aza mama tout ça ba mama suka pona sentiment tout ça le mobo to le mobo te c'est ma sœur je l'aime beaucoup oui c'est au moins na sali mabe tout le monde mona pe non eloko saki mabe surtout ce qu'on encourager ba les mal mona pe sala mabe ozo mona to mo ngelo mo sala mi mabe ozo ko encourager eloko peut-être monsieur pe na kati pe oza pe na kati parmi ba makambo na ba finga baninga yipo na kati ba makambo wana ozo mona peut-être ba bi muninga geno ngana zui na tongo yo zui na pour après-midi yipo na kati garati ozo mona te oui to so réaliste non se retrouver na kati on se retrouver na kati donc ça le corps bozo peut ça comment dirais-je bozo peut ça privilège José Baïla na jo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko jo ko mate baza na mboka nini baza na France mususu aza na Belgique e ko makate oh mais baza ni kuyiba ah na rembe na France na minute oyo agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci tala biloko na ngai obandenge bana batingaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kali soki oza mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo ya braza tala baza pointe noire JB Service ezalaki ezali soki wana te angolais nali te nango angolais nakende molela na ngai JB Service ekare eza musike parce que c'est notre sœur, faut te discipliner. Côté ma belle zali to lobby, te ma belle oh te to linga avancer te. Ma belle oh to linga to kata yango. Alors surtout zo ngokata ma belle to linga to avancer ma belle. Non, te le bataille non, a senga pardon te. Te côté na chichu sali ma belle, o lobby ma belle. Azale ki no za mwana peta musu robota. Oko bane bongo te tant que maman mobot, o bane que non te. En tout cas, Davina to bien to so na mwana biso, c'est ça. C'est comme ça pour na bo mamoto. On peut ça moto, on trouve ça normal. Et c'est normal te.
Tu éduques à masse. Pourquoi tu bagues? Non, nous sommes l'éducateur de masse. Parce que toujours éduquer masse. Tu as besoin de ça conseil. Ce qu'on t'a dit, tu as besoin de la fan au bazar dans l'abisso. Conseil, tu as besoin de ça bango. Mais biso moto zola ça dire qu'impolitesse na biso doit pas avec baleki na biso avec bana na biso autre la misala qui te côté mais peut-être temps sous Davina moni ben gérer l'équipe mo belé ay bon na tout qui saka ko babina mo sta dans un silence tali boza ya yobi anaza na raison na gagner raison na aussi mino raison na o bono ko toucher aussi mino raison na aussi mino raison na yo o bono ko toucher aussi mino raison au moins ne ba côté on est singa na côté rapide ba ngana côté rapide au moins si mes raisons les gars finissent mon terre oh non côté les balamoko ozomo mais ce que source mais la condition que non moi na siko yo mutu na zo répondre été mais yo zo continuer goloba sont réalistes sont sérieux OK peut-être pour na ba fan na ba communicateur totika ba communicateur et l'autre n'a pas ça la peu bien té aux journalistes le bien makamna biso ba journaliste ya ba comédien aux hommes de théâtre botiki ba théâtre on va potana na bango na bango na yo journaliste yo yambini ko yambinga boye pona ko boma moto pas que journaliste mso yambinga moto po pelisa po guerre ya susu makasi po to beba na kaka susu hein mais la source ya mama Davina na ba kukiza nini yango problème on a si là tout ça aux hommes na ce makamango biso so le barabo biso le na télévision toujours défendre et là toujours défendre to ebiti ah bon na yo pe meme yango na otalisa yo OK bon so meme ba biso vérité tano ba ndengeni biso beto kosa ba mama ya biso outi pa chérie mozo kosa mama ki tena zaika na sima awa na outi na msanda ono saka na sima mais outi pa chérie et ça déjà lokuta bon bi vérité alors tu yebite il faut vendre sa bana ko vendre sa bandeko ko vendre sa mwana leki na biso ko tuna ye qu'est-ce qui s'est passé ta musi pa ko bomba na ye kaka na olingane po bisa vérité on ne sait pas tu yebite ozomo alors bablo ko so longo to yebi vérité té là le problème est outil alors tu baka ndeko bo mamoto tu baka ndeko bo mamoto donc pour na yo parce que si là a mukolo yé aleki moi respect wana kaka et lui ko baté le ko nga za même bien famille bota donc na le baka mabeka po si la za bako na le baka mabe po na été même na miso nzamba ko sepela na ngote té na ko kabuna ko partager a bongo té OK na ko partager bongo té place mabe ezali te mabe ezali to kobongisa donc yo zo la guerre moko loyale donc boyo zo la pena na ngam moko boye mais si mabe ezali so malamu ezali olobi malamu alors voilà merci sikoyo na dossier oyo ndenge mo zo talango niveau komeli na yebi que tam tout ya comme ba justice parce que comme mabe moko makasi et comme ça la biso pena passe mais yo zali meme Davina azali lokola koko la famille Libota. Dans tout ça, dans l'obana Davina, asenga pardon. Na elo na urbané a garder silence, a lobali sous-souté, a éviter que les réseaux sociaux atatali ba commentaire na azala motema munene lokola nga meme na tinata ba commentaire. Tant batindeli nga epa ya grande sœur nga Marlène Mulangala lien wana. Na koti tunatangi ba commentaire na tangi vraiment ba commentaire pour nga vraiment na tanga kananga au finga na tanga au finga te na tanga ka ba commentaire ozomo tangu ba bazolo ba dire que non Davina avlobi boye Davina sali boye ozomo mutu musa benga moi Davina na bino muta famille bota ozomo na quelque part ils ont touché ça passe ozomo na moi on dirait biso comment dirais-je toujours pesa na conseil toujours te na temenzo ande mutu tozana ye aza mutu moko alingana ne ba problème ti a éviter kana ye ba makam alingana kamada po bakaka omoni ni makamoni zo ne kabo ba bakaka nga bevu na tinna rabino ozomon alors bino siko batongo bo éviter garder silence omoni lo mombo moni lo alobi est-ce que moi ou bien on y la télévision lobi que non Yves yo moko moni yaza ya yanga na zalegi tanga finga bolobi te ozomona oyo otalisa likambo na osko na population parce que la population de côté là yo que directement zana motema dana ngai zana motema omoni moi si muta kumbaka ozana ba nibale je m'excuse aux femmes mariées donc aux déjà mokolo boli bisangai et mabena malam OK obi ndenge nini ya ko calmer bituma na ndako na yo entre bana na yo mibale soki bana na yo bazobunda oyebi ndenge ke mwana oyo
je m'excuse lokola bandaki ya ne be lokola bandaki leki na oyo bandeni ya boma moto pour kimie kota na ndako lokolo oza déjà kosala déjà musala na kata ndako na yo donc okokipe matonge batali banda te mama openza tant bazopesa ba commentaire de banda kabola ba ne bien abokola ba ne bien bima na ngona misu ya bato balobi mabe pona yo mabe alobi pona nga bongo nango te vraiment nga naza elo mona sali te aza ya na opesa respect mais tellement balobi pona ngai commentaire elingi koloba te po mutu musako komelo commentaire moko na kosa bino te Yves oko supporter commentaire wana te bongo biso to lemba to salele o te me ba fingi no mutu musako fingo ndira ibi mutaka na limboli misanga pona terre mufu ndira yebi kati na yo afingi elongi mabe me ye mo ta ebo lokola ye nzanza ya to liki na kitoko leki na mobali ni tamso liki na mwasi na kitoko oleki na bana na ye mafingi yo tala niveau ça fait mal ozomona alors ce que tu as eu bon fingo Davina yo tala boy moté mesuki na répondre alors que au finga mutu wana ta musu yetemba finga ki oza fanatique mutu alobino mabe mala moko yo ko répondre mutu wana le kamo oyo ya salité to éviter ba biloko oyo bozo mona ke ba makamno sezo ko ya kana mutu ya bela faut to éviter to zo bimisa belle vie mabe azo bima mabe to éviter to éviter peut-être éviter en makasi na ni discours na yo nyonso sali awa question na nga c'est comme je répondre dans tenabi Davina donc nengo yo bingi da asenga pardon toi asenga pardon te po yango ndem peza aseneti moment na ba bon ba problème ba to ba obundela po epela autotika plateau na ibutu po na likamboyo tolobi asenga pardon toi asenga pardon te question na bon ba bi ba tumi ba le sa malamu te siko ba otika plateau te ndenge ba otika ka plateau ba otika plateau au fait batika mona s'excuser bo tinda mona s'excuser ça n'a pas de sens botika mona s'excuser comme ba bi pardon ezali puissance mo oyo ko libérer ko senga mutu pardon za na lokote et lobi la mo lokote ko senga mutu pardon et loka liboso nzamba kilaka na mokilo na nezaki pardon o tuti muningo sengi pardon ça n'a pas problème te et ko silisa na ngo yote ko ma yosuki da ko sila na ote ma chérie excusez-moi ana lobi no ba touché ki en tout cas limbisa ngai nzamba za na balolenge bela sala makambo na websole ki na ngai na peso témoignage moko ya sœur na nga moko na matadi parce que nga na villageuse na mona matadi na mona ba Congo na pesi bana matadi nyonso mbote benike mbote ya beno fiesiemie bana matadi na pesi mbote na moni pina ko beta petro wana pina moni ndeko na ngape vie ya Queen Mada kilo ya monde a réaliser rêve na e kande bano ba kilo ya monde a commis kilo ya monde azana poto donc mbote na e bisiga zali ndenge loba ndenge tozalaka vraiment au mona je m'excuse mutu mususu pardon na combien de personnes na côté na mama vie yenge misanga muke olobi à s'excuser et c'est le côté et qui c'est le côté voilà mutu wana na matadi pa na biso na matadi mwana mwasi wana azaki na bana 6 bandeko na ngai abotaki bana 6 aboti 4 filles 2 garçons babuna bitumba na veni na quartier na mwasi moko boye mwasi wana abota te mama kisita bano benge na quartier mama kisita lisolo na obeta bana matadi bayibi lisolo bana nzanza bayibi lisolo oyo parce que nga basi wana vana kitome sana odimba avate kuma kinkanda mwana mwasi wa babuna bitumba baba ndiko bele kisita bana bayiba koteli mama na bango nako sabino te mwana mwasi wana akufela mwana mois par mois il n'en était mais mois par mois pendant 6 mois na bana 6 akufeli bana 6 bon akufeli bana 6 afinga moninga kisita po biso na ba ko ngomba sala na masekite tant on finga moninga faut réfléchir hein tant on sa moninga mabe faut ba mabeni on sala moninga biso na kini yango bomema nga na ba poison na bino na banini tout ça biso ba ko ngote ba ko le kindoki pende solo ya jeté kindoki pende ki mona mezo bi été pardon senga bando bana 6 ba kota na sama belé mwasi wana sala tant akufeli bana 6 mwasi wana sala ba crise ya ndenge na ndenge nzamba boma été mwasi wana na bisa bina mela poison kufa te o te bo témoigner ça ma na nzanza
Ah bon? Maman wana akufa te, tantine wana akufa te. Amela poison bakimisa ye na hôpital. Rien, nzamba bikisi ye kaka. Po bana bakei. Ba biseke logoni. Ba bizonga akena ndenge. Ake no senga mama na pardon. Donc ba bisa ke ko senga mama na pardon. Ake no senga mama na pardon. Mama ngo pe siko alongwane quartier kala. Bisika kenda to yebite na mama na biso to yebite. Bisika mama na kenda. Quartier eningana. Bako bato quartier bako ko luka ba ke no luka mwasi wana. Ko mwasa longa itamba na batango kaka mwana ni bala kufi. Mwasa na longone quartier. Zo mwasa luka te ba ba ko menacer. So ba ko luka ba ko lukisa mama na ti ba ko retrouver bisika mama na zalaki. Ba ko retrouver mama na bisiye yamba ye bosolo la binga za problème na itela comme na sala été. Ye muta finga kisita bo mona ki na quartier nga finga bonga na sali nini. Nzambe gande muto afuti. Pour dire que au fingi olobi na muninga mabe Nzambe abotoli wa na souhaiter au nom de Jésus Christ pour okufela te. Yango foko batela biso bato to suite oboti oyo bato nano Nzamba pesi bango mabota te po Nzamba kopesa bango au nom de Jésus Christ. To batela bana na biso to bongisa ba langage na biso to bongisa venir bana na biso to tika babiloba loba to tika ko créer ba makambo boy oyo ko bebisela biso avenir ya bana na biso. Donc voilà. Yango na lobi ke ko senga pardon. Ils ont un problème te. Moi so ta ngena ka sengi pardon. Balimbisi zemo comme na mwana soki mwana ngana temps na kozonga ba babisi nga akoma na zema 8 mois tout ça bona. Mais déjà au perdaki. Au so perdre bana na mikolo. Au so mona makambo ezala. Ça fait mal. Donc il faut te na biso na obligé ote. Donc on a dit que na ni tout ça na kanda obi ke ma set na yo côté. Oui na dit que le badabo ma set na yo côté. Mais la nuit porte conseil. Voilà. Comment là dossier oyo donc na biso ibuto esalika bimise pela na plateau ezali par rapport il y a une discussion esalema na kati na émission wana et pas ndeko na biso moko que makambo ya Davina koswana mama Davina na kati ya koswana wana ibutu kande Matie abimisi mambo ya chéri nono d'ailleurs yokuto misa mwasi mobali ya batu masanga en pleine fête mobali ngudu ya yote ala basi na ye misusu et puis oyita sonité donc et puis la siligi na plateau abimé akei biloko ande mais ye pela vraiment abimé tiki buti ma epela abimé akei epela boxeuse obimi pe na plateau otiki pe ya champion vandi yo bimi mais faka expliquer buta musi buta yeba kite ça simple non faka va na plateau expliquer butu que non te aza mobali nanga bazali ndako moko babeti ne combien des années 5 ans c'est son mari mobali na ye tant bakanga pe la kena prison ba non te mobali no sa ba démarche pitazo ngene mata mobali ne bazaka ne ndako moko OK bolingo za nango na acheter c'est son mari mais ibutu abia za na basi mususu libanda et puis azani mobali soki ibutu mutaza bongo so ba soki ibutu aza bongo mobali o aza na basi mususu libanda akolinga vraiment ya solo vraiment que non ba melise masanga ndenge wana na star munele ba publier na réseaux sociaux ponga na tala on a TikTok voilà aux hommes. Donc, et puis là, c'est sa sœur. Et puis là, ceux qui ont l'équipe, ils ont été les marabima qui n'ont pas créé, ceux qui ont monté, parce que ça allait bien. Et ils ont bon, ceux qui ont monté, ça allait bien. Ceux qui ont des matins, malamati kaye, pour pas boulater. Donc voilà. Donc là, on a baqué, chéri non non, aza mobali ya epela. Baza moi sina mobali na ye. Moi na mobali oyo ayoka kana epela soni te parce que il pas vrai chéri. Et puis la vraie chérie, nous sommes dans boye, mon jeune mais kuna mete et puis la vraie nzele. Kuna yo ni kuna mosi. Obite pe la tanga bela ngam na sokole. Ngam na sokole pe na ashijit. Tanga zo embasu. Tanga zo ambasu. Aba no sokola te ngam na pa musaka e. Na no sokola e pe. Ndio banda oyeba. Wa mosi pedra. Na no sokola ke. Yo, tu bien imagine s'il a bien entendu la mona. Maintenant sur la ndeko nanga moi, si bon passe na bende nanga moi ça ko la ngade. Oui, témoignage nous s'il a bien entendu, faut bander là. Donc qu'est-ce que va pas na pela? Ah non. Faut bander là aussi la bien entendu. Là c'est ma sœur, voilà. Je l'adore. Lelo ndeko na biso ibutu andimi.
si fois qu'il na SB à retourner l'autre fois le qui ceux qui va bénéficier na SB au Kennedy parce que on va changer tenir tout ça au lingangote jamais mais l'élo néanmoins Ndimi a changé tenir et puis a bien ça par rapport à rôle hein on peut ça a changer les tenir et ça l'autre celui-ci la bengue l'élo à après pour que nous jouer Maloba échanger quand même par rapport à la famille Botan Ndenge l'élo a commis il m'a bien neutral mais c'est comme si tu as Ibutu kino sa musa na kimia pardon to souhaito ka bonne chance bisko kei zala bien poli zala ka la respect nos aranango wana kaka bunda pe ka ndo kei donc voilà quoi donc si ba changer ba tenir za pe mabete donc ni mo ga ibile pourquoi zo changer ba tenir na yeto wana moyena kota makamyo na kati zate abi mikologa akomi ibutulani ndende un film à maman va ça qui ça c'est des rôles comme la commune bat pese comme lando ah non il y a eu c'est le monde dans un film mon boy elle a succès Ibutu peda pardon ya japi eh pardon non Luka Kimia abosa ni nzemba yemba ya babia ah te so ka do sala bonne kitoko te malamu te ya na autour bat so kinda kina Kimia so retourner ma film to pese bonne chance Nenga zo tourner ba film a tourner ba film ina banditi abiso ba benya okende isa musalati isa musala so ba benye fa kende bon akotika musala ndenga musala ba benye akei isa musala to boya kwani musala ba kendati donc voilà oipseni OK to chite bonne chance celui là wana bon oipseni bonne chance oyi bo perdre Bon perdre na perdre ngamba no jouer c'est pour na perdre tu peux perdre l'élément ah bah non le belanga pour na perdre la famille peut perdre l'élément te perdre Nazar tu perdre yoza tu perdre mais ce que c'est lelo mais souci que ça la bien te mon message ne kozana ko quoi ça la bien te souci que ya ngwana mutu kozala kina akende yana ba si y a un problème s'il y a des problèmes to benga ka ko vantsa mutu ko solo na mutu tel kama ngozani te to bongisa ata pa na biso tata kuna ya te bo beba na mutu mamona longo na SB bo ko mo sala ka bongo longo na SB ayina family bot longo na family bot akena SB et comme na OK e buta lobi non ba ko benga yeso ba benge ba longo le na ba rôle oso mon batu wana sigonga le face na hotel na batu wana oyo bazo sala ka bongo ozomote bozo linga bo nuire batu bo bisa ba carrière batu omoni ba tche mutu boto za awa bloka na biso bloka mao na tourner to za awa na oyo bisa yo na tourner so bloka maoti na oyo bisa yo c'est yo mo mi yebi mamo pour na yebi milieu na biso na monde na biso na bi monde na biso ne to kinaka dango aussi pour na nini nga so bengisa ya za oya te so ye ba tala apère de bateau te maman on est kendaka OK to yebi voilà tout le monde chute le bon déjà c'est que des photos tourner chaque semaine après ça on a des programme chaque semaine de tourner mais tant on a bengi na ba programme bona bo ayambite na bengi bona bo aussi na rappeler yo na c'est mutu mo de na ebise déjà ngabi monde kende et d'abord coach après j'ai déjà appelé comme ba comme menacer déjà ngabi na ebise mutu na ngabi ba comme menacer déjà habiter to que normalement même total deuxième semaine yango parce que mutu on a mutu ko jusqu'au troisième semaine azape na kati ya film azape na kati ya film mutu asala rabino bo bongo na yebi na ba ndenge ni tout ce qui la question oui lelo pardon yada est-ce que et qui dit sa famille libota te sur le la seigneur pardon aujourd'hui peut-être moins crédibilité moins dengue biso non pardon non donc acceptation ti na to lo bango wa pardon za na puissance o liberaka ye moko bela kutalingana na ba problème ti olo bani mabe atali na miso olo bani malamu atali na miso ki paka na ite eliko lo bateke non soki mutu oyo asengi pardon na kitite soki bat babaka esopi bango esopi mais na miso nzambe esopi te na miso nzambe nzambe abi voilà
mwana mayele ye wana mwana malamu ye wana YouTube pesa église YouTube eza église to boya ngo te mais là ça n'engage que bino bata YouTube mais bino ça c'est quand moni ka non esili to tourner parce que mwana ba sanga ne pe pardon te to tika esili kaka maman peut se lengi non. Voilà, merci tokomi na suka émission na biso, merci na bandeko surtout bozaki pona Rolanda émission na bino. On est toujours ensemble biso na bino toto kenda na suka en tout cas totikeli ndeko na biso 7e bagarre moi dédicace na 2 3 4 personnes oui numéro de téléphone aussi programme eza comment pour na ba prochaine activité na yo to pe ndenge bandeko ba sala pour que beaucoup tana ndenge kuma pe chrétien lelo et puis ba moto na mettre casier micro d'autant en communautaire problème si c'est petit kuna là c'est mon boss mon patron voilà mais ça sert oui, na pesi ba mote belé et pas ya boss na ngai son éminence maître Kasi Terry Kokeda Foster mais c'est ça Cornélien ça auto perdre ya na ye mais malheureusement pe grand noko ba nani boss na ngazate azana poto na famille mobimba na présenter ba condoléances vraiment na pesi ba mote belé na madame Kasi Terry ko madame boss maman Marlène Kapinga Kasi Terry ko na pesi ba mote belé bisko zali na bana nyonso tout na pesi mote na salon de coiffure oyo mais ça n'a pas tanga ko sala ngai soin suki nazala toujours chic obo sepelaka na ngai eza na Kasavu na avenue Dibaya numéro 44 et pas ya Ketia salon coiffure Ketia donc wana place ba ko bongisa 7e bagarre mutu na pesi bana nyo surtout oba bongisa mutu na pesi Jo Dambote na pesi Valence Bambote belé coiffeuse na ngai na mo pesi sur madame Ketia na pesi Bambote belé na pesi Mbote na Jimmy Diogo coiffeur na pesi bamote belé donc na zongi sikoyo na ye sikoyo na Maroc na minute botala ngasko na kati ya Maroc na ye pa ya mama José Mafuta Mawazo négoce import export et yeli biso biloko ya bien bobengi mama José boko lia penza biloko ya kitoko mungusu ngulu fime makoso pondu ngubavu fumbwa kuanga nyonso pa Marie José Mafuta na Maroc donc pour amener le mec Kinshasa akena ngo na Maroc na Belgique akena ngo sous Maroc bande ko na bobenga na piste 143 89 39 72 78 so ça numéro nanga obenga ra Ivipan en tout cas bozo numéro maman José yoza na Maroc obengi okolia bio safu ya safu kalamaka ya bu ambassade okolia yango et nyonso ezali ya kokauka na mingusu nyonso ezali vraiment en tout cas bozo na bino de cité na pesi mbote na ndoi na ngai Mireille Sanduku 11e étoile na France oya boyi na kati ya Paris oya boyi en tout cas sali mokili nae wana bosani te na kesiko na kati ya quelque part tina boss ndendo mo mwasi mbinga mwasi nzambe buninga ya 7e bagarre na pesi ba mote belé bisika zali na pesi pe mbote lisusu na Yabo Alima na Dakar, maman Véronique Biaka na Canada, na Bossanité, mon prophète Konde de pasteur, nanga prophète Konde de Polo Dominique Liloba, ba na nyonso église Liloba na pesi bino amen. Na wana na Bossanité, maman na ngai, maman Safala. Na pesi mbote na Chimene ya Kuzu, fille oyo mwana kinya soin, mwana braza propre, donc fille oyo sora lati bijou, otali bobité en tout cas nzambe. Balata ba bijou mais oh on a vraiment en tout cas trop chic. Bah joyeux anniversaire na Nathalie Winnie malgré tout c'est l'équipe déjà mais na souhaité ka ba joyeux anniversaire na Bossanité Patricia Tonda la reine Tonda Patricia maman na Amos Tonda Lema na pesi wa mbote belé en direct des États-Unis. Je vous aime vraiment beaucoup Nzambe apambola biso. Merci beaucoup na Ivipan. Merci, à la prochaine fois. Aïe! Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Eye libino ba produit ya solo pour na ko traiter ba nzoto na bino surtout pour na ba oyo bazalaka mabumu minene tala eloko oyo kosala ke libumu ekota ekoma mukelekete yango yo jus de graissement yango ndezali kosala ke pona ba papa ba melaka masanga na kimia nyonso libumu ya munene te ongai na bota moya ko kangalisu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene tala jus oya dégraissement soko meliango libumu plat neti kuto bota te ebongo kote ya ba papa boyeba ke pona bokolongondo bwa bukundu bwa nzoto bwa yo yeba ke bazali na kisi ya force
Eye! Mukolo nzoto yango nde kisi ya solo mukolo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa po te libala ezala elengi pe supu na niveau ya 2 fois te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuelle, éjaculation précoce, hémorroïde. Oza mobimba awa na mukolo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya 2 fois te. Okanisi mama Mika suki wana chez mama Mika azo traité lisusu stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe na hernie me ya ba sorte nango nyonso. Pona bandeko oyo bazali na ba santé déséquilibré. Onga na bela ka beri mwana na nzoto ezali pena pete alembaka pamba yebake awo ezali na ba bouilli 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama pote nzoto na yo ezala pena kolongone ya solo. Soko meli poto oyo okozala mubimba pe santé elengi neti kaka na lola. Côté cosmétique ebiso Mama Mika réparatrice ya loposo po niveau za ko traité banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado monsieur, bazali na ba produit lokola huile d'ananas, savon anti-nduta, anti-tampon, anti-tache, yangonde mobimba. Bazali pe lisusu na crème de beauté, thé métis, ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli, pomade ya suki, plus huile, pomade Vimbovi, pona ba papa oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko po azonga penza mubimba lokola mobali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice anti-vergeture po na basi nyonso bazali na ba problème na banzoto ekosunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini bakisio nyonso ezali ko traiter batu ezali sans hydroquinone. Kutu ata ya mukelekete ya hydroquinone ezate pe ezalaka te. Soki olingo benga Maison Mika cosmétique et business bio okoki kozwa bango na avenue Pozo numéro A17 quartier Matonge na commune na Kalamu référence cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo plus 243 89 98 27 674. Tala bako sabinote Maison Mika cosmétique et business bio. Awa 100% bio pe sans hydroquinone na ba produit na bango nyonso. C'est naturel.